Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino partout bozwami. Dimanche est là, dimanche est là, mtouchi église. Après église, ndenge kake ezalaka na fungoli ba caméra nanga. Na memeli bino émission bandeko nanga. J'espère bozo mona miniature wana. Miniature wana eza nde makambo bandeko nanga eza makambo balobi monde eza koningana Zaire eza ko bouger. Zaire eza ko bouger likolo kaka ya Gabi atumbi. Enfin ko bande émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te eza kaka ngolu ya Nzambe tomoni susu dimanche ya lelo. Ba frère ba abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Baba kuku oye toujours maboko likolo pona mamsi victoire. Victoire eza na kana biso. J'espère bozo mona miniature wana très bien. Miniature wana eza sila bisalu Beckham, Pomba Seni, Rambo, Nzamba ba trophée ye wana. Bomoni ya Gabi tumba. Ya Gabi susu ko tumba na mukolo alelo bandeko na ngai. J'espère boyebi bango très bien bato théâtre na biso bato maboke na biso ba star na biso bango wana totie bango wana eza bijou la reine boyebi epe très bien bandeko nanga tozo lobela tolobaka na biso vérité tofingaka te topesaka toujours conseil bana mama tozo loba par rapport makambo ezoleka na bina ko raté te soki na raté na kozwa 0 cuisine yaniki na mina zalaka na banki te bino mo boyebi bandeko nanga émission na memeli yango bandeko nanga ba cook na memeli yango ba vrai frère ba abonné nanga s'il vous plaît bolanda émission na bokebi nyonso partout bozwami ba j'aime bolake vidéo ba commentaire ba j'aime bo partager bo s'abonner s'il vous plaît bandeko nanga partout émission ekokutanelo ko zapper te s'abonner pour rater to recevoir encore be émission espère bien topesaka toujours kaka conseil émission ni na memeli bino na mukolo alelo parce que lelo na koloba mingi te na koloba mingi na ba audio preuve ezali ba audio ya somo ya njoto malili okava njoto malili bandeko nanga ezali. J'espère boyebi voir ya Gabi tumba bien ya lobaka na toujours vérité banga na mutu tobeka kanzambe bandeko nanga makambo ezali. Cuisine yaniki na mina lobaka makambo ezaba na mama njoka nde bato a théâtre na biso ndenge ka bamonaka mami Sisila na bakabelo ana mitema na bango esepelaka te bala mama foto loba vérité njoka nde bamonaka Asila na bakabelo wana ndenge alataka bakabelo Olga kabelo bakabelo Tina Fes mitema na bango esepelaka te bana mama kento evanda bango na mitema kento efanda bango na mitema oyoka ke Nzamba amalamu Olga yakate Olga ye Olga yakate Olga kiti Kishasa Olga pa ko razana une femme d'affaires oteka babilo konene kaka ezala muto osala copie na ye Olga pe a profiter moi pi ndenge kaka ezalaka na spectacle na bango o bazosala nakende pe kaka kosala mwa pub nanga ya bakabelo nanga ndeka na te kaka baklia pe bakomona na ndenge ezalaka. Bandeko na makambo eleki nini kuna makambo asomo na opesa Nzambe nanga merci pour mama Sila Bisalo akenda kite Dieu soit loué pour mama Sila Bisalo azala kite ne makita na bango yoka vraiment kinta na bango Nzamba confondre bango bandeko na nga makambo esalami na kacha spectacle wana makambo esalami ya somo na ondima te na otuna est-ce que ça vrai ou bien ça faux bandeko na nga parce que explication oyo photo e bango bien fo Olga kabelo emoko aleka loba pour makambo ezo sala biso njoto malili muninga pesi bino ba periki na ebo sala publicité boyibi na ba periki botie na basaki kaka bino na bino bokomo bimisa kaka bino na bino confusion bandeko na nga cuisine yaniki TV azalaka banki te cuisine yaniki TV na bino aloba kana bilelo na koloba mingi to bo Dieu eza na kotiela bino audio bino moko boyoka bandeko o bazwe expliquer makambo très bien koleka cuisine yaniki TV parce que lelo toloba na ba preuve nga nazotuna kaka est-ce que eza vrai ou bien eza faux
soki eza vrai esalanga soni na mawa soki eza faux nzambe azwa lokumu parce que biso tozana mpona kojuge te biso tozana mpona kopesa toujours kaka conseil bandeko nanga esala pasi ya gabi apesi position ya gabi alobi vérité mabe eza wapi bana mama ya gabi soki apesi position aza libre akosala choix oyo alingi ya gabi apesi position ya gabi alobi claire amashe bamote mabe eza wapi bandeko na ngai mpona nini bino na bino ka bolobi ke te ya gabi azolakisa nini ya gabi kuta monaka boye ya gabi alobi na vrai ya gabi alobi na vérité bamama bolinga ndeko na bino boza na bomoi bolinga ndeko na bino oyo azomema lokumu na ngambu na bino oyo azosala honneur na bino fo bosepela na sila bisalu bekami mwana bato ya nzambe umela bana mama na obalanse bino mo boyoka ya gabi ndenge azoloba nazobalanse bino moko bokoyoka mpe ndeko azoloba par rapport ya bakabelo ya Olga Kabelo ndenge bungi ndenge bayibaki soki mpe asolo soki mpe alukuta toyebi te tozozela Olga Kabelo ye moko aleka na bemission aloba tozozela bango moko tobengaka bato ya théâtre na biso bato ya maboke na biso soki eza bongo te bosala bemission balive toyoka tomona toza na besoin silence te toza na besoin mutu na mutu aexplike vrai soki azwaki obi azwaki te parce que batangi bakombo na bango bakombo na bango eza bokoyoka bango moko très bien koleka cuisine Yannick na bino nazo balancer ya Gabi boyoka ya Gabi moko ndenge azoloba mama mami elongo après to continue oncle des abakouk tozo continuer toujours émission na biso dadi mavu ezalaka kaka bongo boyoka ya Gabi ndenge azoloba tozo continuer toujours à suivre. Tolobi makamu awa na Kinshasa ba comprendre directement biso parce que tozala ki wana tango bazokanga bango miyibi tamba kabelo zo bima na basaki na bango e ba ba kroni papa o bazala ki kuna ba biso tokokoka koloba makambo yo te pone toza boso tolobi makamu awa na Kinshasa ba comprendre directement biso parce que tozala ki wana tango bazokanga bango miyibi tamba kabelo zo bima na basaki. Donc Marina Laba, Marie-Jeanne, Bijou la reine, Mimi Kabongo et Bakata ba couleur, Mibi ya Bakabelo. Bayeke pa ya Olga Kabelo na kati ko banano na hotel. Avant to kene na place so bakene ko yibi la Kabelo. To banano na hotel. Na hotel ne ba bandi ko défiler pa Olga, ne ba bandi ko défiler et pa ya Olga. Olga komi ko remarquer biloko na ye ezobunga. Pardon bolimbisama. Information on opesa bino euti na source depuis Kinshasa. Ngala la poto. Na mboka mundele. Ngai na poto na mboka. Bandeko nanga j'espère boki ya Gabi ndenga lobi. J'espère boki ndeko na biso pe ya mobile kroni papa ndenga zoloba. Bande ona ngai lolo na bito osola na ba épreuve. Na vie makambo nyoto ekomelaka biso ezalaka zari te biso bato ya mokili tolobaka pourquoi nzambe moko aza paske ayebi lobi bomoni spectacle na bakendaki bazobina bazoseka ambiance kaka na kati ya makita na bango kaka na kati ya spectacle ana bazoyiba na kati ya spectacle ana bazoluka sila zawapi bakomplexe bakuka baza ba complexe ya makasi nde bamona asila bisalu na bakabelo ana mitema na bango esepelaka te ndenge bamonaka asila bisalu na bakabelo ana mitema na bango esepelaka te bazangaka kimia bacomplexe parce que na kotala bino bamama minene bongo bamikolo bongo bokende koyiba kaka kabelo esala soni na mawa na pasi
Olga Kabelo faut les canabé émission témoigner parce que ma mboto mon nango eza flou makambo eza normal te puis ma kito nyoto talamika na ngamba ba l'autre là toko tanga ba kombo na bango te toko fula bango te na bisemno ba bakuka tozana moment ba distraction te tozana moment to tourner film na biso to consommer film na biso ya tourbillon bolongwa na ba distraction pambala pambalo bazo sala po ba distraire batu bolongwa ba bakuku oye baba kuku makambo eza njoka nende bamona mama biso change bakabelo bongo bango bazalaka kimia toka tension mataka bazalaka na bango ba complexe pona nini sila bisala lataka bakabelo minene bwasala batu bapibisala kanisa kazalaka nani biso pe photo lakise tozana bakabelo yo mais bosomba star bosaba star bosimbaka mbongo bosomba nayebisaka bino bandeko na nga théâtre eloko ezoboma bino eza complexe eloko ezoboma bino bolingi koanvie o moninga aza nango olingi ezala kaka pa na yo nzoka nde mutu na mutu aza na grâce na ye mutu na mutu aza na ta na ye bandeko na nga sila bisala weyelaka eloko na mutu te nayebisaka bino sila bisala zelaka ya nzambe malgré umelaka ma préféra zela ya nzambe si la bisala ocha bakabelo ana ndenge azo-change bandeko na nga eza mwasi alingi propre mwasi amisalaka mutu ye moko na vie amisalaka milingaka yo moko milingi na oto mitiaka na poussière na makolo poussière na barobi nana ngo akosalela yo bana mama nana ngo akosalela yo si la bisala lataka bilamba eske bakuku bazala na chambre na ye si la bisala salaka maquillage baba kuku bazalaka na mama zwa rouge à lèvres rose bakisa zwa elamba vert na jaune na rouge lata non si la bisala ye moko aza na mutakude si la bisala ye moko yebi ko classer elamba bandeko na nga makambo ya soni esopi bino makasi parce que kotala baactrice ya minene boye kotala bato boyebani bokende kaka koyiba kabelo koyiba ngo pourquoi bakabelo kuta eza su na époque ezalaka te ba 2020 na moment oyo bakabelo ekita ya baoccasion eza ya baoriginal eza okosomba mpe batissage na yo osali perike okosomba mpe wana meshe na yo osali perike ekoma na tous les formes na tous les sortes okocreye perike na yo moko soki omoni kolinga perike ya milai koyiba eloko bata Olga Kabelo te somba perike na yo moko sala tia na mutu na yo kobwaka moko bima wau bandeko na nga makambo esala somo esala pasi bandeko na nga kuizi yaniki na mino azala banki te namoni vraiment bato ya théâtre na biso bazalaka basutukela okava basutukela mama ya biso basutukela sila bisalu bandeko na nga bozela boka na nzembo oyo après tokontinue émission na biso babako lokuta monene bango bakanisaki SB kokweya waya abaku protéger SB lokuta monene bango bakanisaki SB kokweya waya abaku protéger SB lokuta monene bango bakanisaki SB kokweya. J'espère bandeko na bino mo bozwe ba makambo ndenge ezo continuer baba cook to protéger SB baba cook toujours même moral même esprit baba cook tozana besoin to beta ba 200k tozana besoin to beta ba 200k parce que film na biso DG bandi lelo total la deuxième épisode ya tourbillon bandeko nanga s'il vous plaît bandeko nanga baba cook to consommer film na biso to tia ba commentaire eleka to tia ba j'aime to like vidéo s'il vous plaît to tika ba publicité eleka landa émission na landa vidéo émission na film na calme parce que même ça zote ya biso bino botali kaka film ana na ebite so bino bo comprendre nini parce que nga kotala ka premier épisode na biso na comprendre da tellement makambo
kotala kaka premier épisode wana na yo ko comprendre que ya Darling Palata aza mwasi ya Serge Serge azaka na poto mais Darling Palata azala na mwanoko mobwe na kacha kimba beta na ye bana mamanga na tala vraiment film na mujindo kotala pe mami Sisila kuna azopesa papa el ko tension el ko nzamba peso makasi papa el ko nzamba peso makasi parce que libala eza facilité bande konanga libala eza des choses différentes libala eza facilité ba maman nanga libala eza des choses différentes na ki chéri eza face mususu erto koti na ndako ezalaka susu ndenge mususu parce que mutu na mutauti na famille na ye mutu na mutauti na besprit na ye libala ezalaka komba même atobali mariage à pilon tozo sepela eza bien mais kokota na kati ya ndako ozolala na papa ozolala na mama faut kozala mwasi ya ba prière parce que mama mutasimbaka ndako balobi femme sage bâtit sa maison mama mutasimbaka ndako mama zana faut ko priaka pona ndako na yo faut ko priaka pona mobali na faut ko priaka pona bana na yo faut ko zwaka temps ya prière trop bandeko na ngai po longa na libala kotala papa el kwazo kamwa abi avant na sila oya koti na ndako na nga eza lokola deux personnes différentes nazo comprendre sila te godé nazo comprendre sila te sila impoli sila te chi sila kaka ba réponse mbeli sila zo sukisanga mayeli bandeko nanga asoma na kati ya film oyo tozaka na premier épisode mais bozo sentir makambo eza wana kotala lisu na ngamu ya normi kuna na mobile ne momo makambo ezali norme kende ane koteka koluka nde mwasi nyonso abimaka na ntongo koluka mpona kolia me mobali na ye akor aza na ye mobali oyo alingaka mbongo soife d'argent aza mobali oyo amelaka mwene ekeni tension so emati ayibi mbongo normi na sak ake komela yango masanga na ye alule bala mama filmu eza somo kotala mpe kuna na ngambu shikito na beste de beste na shikito diyo wana eza bombe lisusu bandeko nanga eza bombe eza bomba makasi kotala su na ndako kuna Melina kotala lisusu papa rock woo nzambe nanga bomoni nela ndenga bwaka mimami sio a fin olinga bandeko no sila bisalo toza wana pona ko consommer film na biso bandeko nanga to longwa na ba distraction pambala to consommer film na biso bandeko nanga sila bisalo nzamba protéger yo ekomita oba lobela yo ekomita oba belela yo ezata na yo saison na yo le bino mari misambu saison na yo si la bisal fo sepela saison na fo ba lobela lipambo lino ezangisi bango kimia lipambo lino ezangisi bango kimia kolata no eche dega bakomi kokende koyiba na bakabelo po bakoka na yo bote sila est-ce que ça bote na bino bilamba aussi la bisola la taka msuso ba pesi bino peke evanda na njoto na bino te mutaza na ndenge na ye baguna ngeza baguna bino te ba choix ngeza ba choix na bino te Olga Kabela pesa ki déjà position choix na eguna eza si la bisalu bato kento bo kende tiko yiba tina kati ya spectacle sonye mabe na matoi na biso esoni mabe na basnafana esoni mabe na kati ya matoi ya ba fin na bino zo sonné ma be makasi mlobeza la faux ce qui est vrai oyoka vraiment mawa plein makambo ezolika parce que ya gabi abomba kate ya gabi pas aki na spectacle na bandeko nanga to moni sika batangi kombo ya gabi te parce que ya gabi azwa ke loko abatu te ya gabi azwa ke loko abatu te parce que makambo ne leke na kin kroni papa o azolo bazaka na France ayebi yango ndenge nini asa magie asali magie po yeba makambo ana fondango ezaka bino na bino bato a théâtre kuna bozalaki bino mo bobimisi matière bino moko bobimisa makambo na bino sale savoir bandeko nanga bozalaka mayele na yebisaka bino information tellement mundele a comprendre tellement mundele aza mayele koleka biso congolais congolaise
asala kaka intervention asala vraiment intervention rapide TGV kosa WhatsApp na 2 minutes eloko esalami na kin na 3 minutes ekomi na poto mutu nyonso aza informé bandeko na ngai sonne bien te sonne pasi makambo boye vraiment basi minene lokola bino bastar na biso esalaka ya lukuta parce que so eza solo esanga pasi parce que boaka bandeko na biso communauté congolaise ezosala soni makambo ezoleka koanvie ezalaka mabe kolula eloko ya moninga ezalaka mabe kopusoni eloko mosusu osala te okende kosala likolo bamonaka nga mpe nakokai na sila bisalu jour sila bisalu abotamaka jour bino bobotamaka te grâce osila bisalu aza nango bino boza nango te mutu na mutu aza na grâce na ye mutu na mutu nzambe asalelaka ye o motema na elingi fo toloba bongo mama Fifi fo toloba bongo mama Belinda mama Sandrine ezalaka nde bongo bana mama ezalaka nde bongo tellement na oti même église naza fatigué bino mo bocomprendre na bi fo naloba mpona bandeko na nga beyeba ndeni makambo yango ezotambola esopi bango bakomplexe bilulalula bato akento nzambe azobimisa bino kaka na pwasa nzambe azobimisa bino kaka na makita na bino na pwasa oka vraiment confusion bulu yeke koti na kati kuna Kinshasa bulu yeke koti na kati ya spectacle lekaki soni na mawa makambo ya soni Olga Kabelo yaka ko expliquer makambo yo bino na bino batangi bakombo na bino boyebi bisika boza boleka bo expliquer to yeba keza faux ce qui est vrai en tout cas et ça la passe na mawa cuisine Yannick na mina zala banki te bana mama cuisine Yannick na mina lobaka bande kona na lobaki makambo avana sali la mission fona yo kango bien à vérifier na zana be preuve yango na memeli bino be preuve bino moko bolanda boyo ka bojo oyo ezo sala passe ezosala pasi na mawa na ngambu na biso ezosala pasi na communauté congolais boki ko imaginer bokende koyiba vraiment kabelo o ekite comme soko za na 100 € okosomba kabelo oza na 50 € okosomba même a mikuse oza na 80 € bandi komata ba 150 200 okende koyiba kabelo po bosambwa na bino kaka bien po bosala ka bagazi boluka ko nini parce que non comprendre ngotende na vandi beba la mama non comprendre te est-ce que ça solo ou bien ça lukuta non comprendre te makambo yo bandeko nanga eza somo na mawa lo no beno lubalanga mingi te ka bonjo mutu eluba si la bisala za nzambe makabisika misu si la bisala kenda rate za nzambe muto épargna mama abiso nzambe tellement za malamu ache si la bisala musika parce que si la bisala za star atambola pamba te star akotaka basangana te star aliaka bilialia te star amivandaka na kwena yo tala na musika parce que yenda sa star RDC yenda sa monument balobi number 1 eza Sila Bisalu président alaka moko nakati ba comédien nakati ba théâtre na biso numéro 1 eza Sila Bisalu yene nzambe na bango bana mama botala lelo esiko bakomi botala lelo esiko basuki esala soni esala na pasi makambo oyo basutukela bato anketo bakomplexe ya nini bandeko nanga kaka na kabelo ndenge sila bwakama na bakabela mila ezangisa bino kimia ndenge sila lataka ezangisaka bino kimia nzamba lola sunga bino pardon parce que makambo oyo ekomi intervention ya nzambe kita intervention nzambe kita Bijou la reine yo ndeko mwasi na lobano s'il vous plaît Bijou la reine yo sale mission zo lobake ngande na zata ba bengsinga na kacha SB na koya ko jouer te pe na posa SB te ata kutu ba bi théâtre kufi etikali SB ba otikala ko mona ngakuna te Bijou la reine mama biso akumba kote Sila Bisalu alota kokutu ata mukiete apansa kokutu te oka vraiment bazapa yo ozana kacha carnet rouge
Et faut te ebisa ko bongo. O pense que lo mo boye ke muto kuto a pense à côté. O nga kutu nde da zana cha si la bisalu vana bloquer si la bisalu. O bloquer si la bisalu na téléphone na yo. On s'en fout. Et lobi na ngata Charlotte. On s'en fout. Parce que la minute où muto kumba bijou la reine azate. Na âge na yo, na santé na munene na yo. Nzamba salo kutu ngolo bala. Zwa tanko zwa swa ba na mobile na yo. Na moment où eza sou moment koza na ba distraction te. Na moment où eza moment mutaluka sagesse, intelligence, discernement, vie de prière. Na moment où eza moment où ça na copie, où ça entreprise na nga, commerce na nga na sala ka évolution na ngo. Na moment où eza na moment ba distraction zo sala te. Eza sens te et sonner ma bé. Bijou la reine. Si la bisa la kumba côté, pe si la bisa la foule à côté, pe na kacha SB ba na posto no atate. Yo soko boya SB boni bazo prier mam si bengisa biso, mam si bengisa biso po kuna soki ba bengiso ozwi makambo. Kuna soko kufo rose kwa. Mama biso za rabongo. Si la bisa lusoka bengi so ba la maman kotika na kacha SB au circuit, on reçoit ba contact par-ci par-là, on reçoit vie, on reçoit ba code, on reçoit ba message, on reçoit ba félicitations, ba bravo et que na rande bongo parce que ba kuku ba za na bolingo. Na kacha SB mutana posta no bijou la reine azate. Na kacha SB ba kutu erolo bo bloka si la bisalu kuta zata na numéro na onte. Na muto si la bisalu apansa ko kutu te, acha ko kutu kate. Baninga na époque na bino que sa muneno ano za mibalo za ka moko. Muneno ano za mibale te bijou la reine za ka moko. Si la bisalu ndenga zawana, azara ser na ya ennemi na onte. Si la bisalu luka ba problème na bino te mais bino mo bozo créer ba problème. O vando ko ba ke ngande zana ta kutu théâtre le kufi ko banda le loti lobby na ke na kacha SB te na la bengso na kacha SB. Boni ba sutuke la boye, boso sutuke la SB boye ndenge nini. Est-ce que si la bisalu la bengso na SB, est-ce que va penser que invitation parce que biso pour nanda nous faut inviter. So be invité to yate, atoye comme par hasard mais la maille. O kota to kende po to ebi mitema na bino bato akento. To ebi mitema na bino bato mabe. Ouais lobi na ngata mayonnaise. Mayonnaise parce que la théâtre ça na raison abi bato théâtre bata bandoki, bato théâtre bata na kento makasi ki mutema mabe makasi na monde théâtre. Yango bozo bwaka na bambasu, yango bozo bwaka na malade, yango bozo boma na ba okutu baza na poto ça va parce que va comprendre mutabima akenda ko luka mbongo ne mais ba o baza na kini kuna mabeza makasi bande konanga photo priaka trop na sila bisalu photo priaka trop na équipe mba SB photo priaka trop na bande ko nyos o bazo jouer na kati ya film à tourbillon parce que va oyo eko kota kuna te ko mona bango te bazala couvrir na makila Jésus-Christ. Bande ronanga toko fula bijou la reine te. Bijou la reine toko fula bino tate ko banda loti mukile kufa. Yo soko lo bio bloquer si la bisalu na téléphone, si la bisalu na mutu de kuta pansa kote na téléphone na zala kuna numéro na ote. O lo bo bloquer ndeni mutu abengi oto e bandeni a bloquer yo. Azana numéro boka nga bien bande ronanga. Si la bisalu na zala numéro bijou la reine te. Azala kuna tanta penser ya pensake te si la bisalu a penser boulot na ye a penser te lobi na tonga nini lobi na sa resto ni lobi na sa entreprise lobi na sa ferme ni si la bisalu a komi na ba raisonnement munene si la bisalu a zo mona lobi a mona lelo te et si la bisalu a zo koma bino na bo komite bana mama boza gentil boza mutia malamu na muninga badeko nanga on a même la kibino na mukolo alelo kaka ngo bana mama. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine, bye.